Mutu banyam déjà de mafuta sikazali ngom la grande dame car na cadre actualité nzamba mona pambolela ngai bino ne to mesa pambola bino to lisusu lelo la photo qui fait parler photo bozo mona ya fali nande ona biso Mike Kalambai elobisi mokili bato babengi nga balobi mère ba impression no eza nini na ba mambo ezoleka ezosalema yo loba yo lobelaka actualité mais kati na bonzambe là il s'agit de votre frère parce que bino boyebi mambo ngo ndenge bakongole bazalaka votre frère boyebi mikolo leki tosalaki émission ya concert ya frère Mike Kalambai arobeta na martyr tosalaki émission moko en disant challenge to nzambe parce que martyr yango ezwi moi ampleur moko bomo pepe moko ya martyr eye bou wenge bandi fali pa kei héritier kei 3 na année moko et tant que to banda mbula sika affaire pe ye wana soki na juillet soki nini Michel Bakenda pe fala ki pas beta mais na moni na ebité qu'est-ce qui s'est passé parce que c'était prévu Michel Bakenda beta abeta martyr na ebité soki na août oyo ou bien ba annuler concert en parce que c'était prévu Michel Bakenda beta na ebité soki ba annuler ton ndenge nini. Tout le monde a regardé 2 mois passés, tout le monde a affiché à frère Mike Kalambai au bêta martyr l'année prochaine. Et quel est le nous continuer et nandenge batum susu en fait follow photo bozo mona yena fali batum susu ba lobi que non bon bazala oui c'est vrai bazala en bon terme mais ndenge pas au bêta concert il faut ndenge zala ko kangama na bato yo si sali mambo ba réussir bino bobika ndenge ezala ça fait parler un peu ça fait parler en fait bref bandeko boyebi Mike Kalambai aza pasteur oui aza chantre pasteur azala qui chantre kaka akomi pasteur akomi chantre pasteur donc veut dire chrétien fali toyebi païen mondain tout ce que vous voulez tout ce que nous connaissons tout ce que nous disons so eloko elobisi to bezo lobisa mokili ezali le faire komona moto na njambe na mopagano parce que toyebi so tozongi mwa bambula ebele na nsima na Congo en tout cas bato baza bapayen babandaki kotraite bango na balolenge moko boye c'est vrai je ne dis pas que eza malamu mais bachrétien mingi bazalaka catégorique surtout basali na nzambe de catégorique na sens ya non ce sont des païens mais bakotikela bapayen de tokoza bamasta te tokosololaka te tokoliaka na bango te mais qu'est-ce fait-il que nini ezosala ke qu'est-ce qui fait que lelo bato oyo bino bobandaki kotraite parce que ntango toloba bino do bapère na biso bapère a réveil batato bapasteur baprécéda biso bayembi oyo bazala avant biso qu'est-ce qui fait que bato botraitaka na balolenge moko boye lelo oyo bakoma bamasta na bino bozolia bozomela oui toyebi eza na bapasteur ebele na Congo baza reconnu ou encore renommé bamasta ya bapayen ya bamusicien ya bato nyonso toyebi ya mokili ya bavie ya mabe bolimbisa mpona mwa baprécision wana bato mosusu peut-être ekosone mwa mabe mais ezaka vérité toloba toyebi nani yango ayebi te ke bamusicien tomonaka toyebi ya minene wana bana bakisi eya makasi nani yango ayebi te nani yango ayebi te ke moto asimbi kisi to wana bakisi ya makasi mpona kozwa succès mbongo tout ça moto asimbaka makila toyebi biso nyonso eza bongo nde lo ozokamwisa mais comment se fait-il comment expliquer comment yango tolobaki ok ya pas de souci tosala émission mais quand même ko éclaircir mosusu ya mike mwa bamise au point moko boye mpona bato bayebi te bameka comprendre ok ya liboso eza ke kozala païen na kozala chrétien différence eza na chrétien azali mwana nzambe ou encore disciple à Yesu un païen moto ayebi Yesu te moto ana Yesu te moto ana nzambe te ok et soki moto aza chrétien elingi koloba te ke aza ennemi ya païen
na se faire comprendre hein kolemba na mute tamso quand que non mère moni marabango yo côté là yo beta mambo côté malembe toke malembe na ko s'expliquer ngane na bona chrétien n'est-ce pas mais la famille na ngai ba nyonso te ba chrétien sikoyo soki frère nanga to sœur nanga a païenne to andimela isute to ayebi nzambe te est-ce que aza force mais ennemi nanga te a ennemi nanga te na lobise te parce que aza païen bien sûr que faut na lobise parce que ande ko ngai donc cause la païen il n'y a pas que na ennemi est chrétien cause chrétien il n'y a pas na ennemi ya païen mais cela ne veut pas non plus dire que le col toi binemi te ne toi ba master parce que ki master eza connotation mususu ko solo la eza eloko mususu ko yeba na connaissance eza eloko mususu nde place ezo poser problème nde eloko to yeto meka ko expliquer bibliquement parlant un chrétien akoki kozala ami ya ba païen te parce que tant to loba ami master bino boyebi ki master n'est-ce pas mutu moko boye mutu na nga hein mutu na ngai to betaka bakati to zalaka wana ya ki master ki camarade mais connaissance ya mutu moko o to ko pesa na mbote to ko solola mais cela ne fait pas de nous des amis mais problème toi na lelo eza que on a des pasteurs on a des chrétiens des chantres bana na nzambe o batu bayebi mais baba ami ya ba païen des places ba blesse yango bomoni to yeto meka ko expliquer likambo pourquoi chrétien ko sa camarade ya païen te to zo expliquer na ozananga molaïté mais na nimbo saisir ngai Oto mona c'est aberrant. Babylone to mona oyo. C'est contre la Bible. La makomi est d'accord na ngote. Chrétien cause a master païen. Pourquoi? Simplement parce que mauvaise compagnie est corrompue par bonne merci. Bible zoloba. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Ou soit tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Or, ma bé. Ils ont toujours une influence. Négativité, ils ont toujours une influence. Ils ont passé. Au moins, malamu elonga mabe. To ebi tozoaka exemple ya malala. Saki mobimba ya malala ya bien. So bozuka lelala moko pola bobwaki na kati bokangi. Boya kuta malala egate. Nyonso ko beba malembe. C'est là eza moko ya ba raison majeure au Bible ezo pekisa. Que chrétien à cause de la camarade master ya païenté ponani parce que bangomi balé ba na maître mon côté bangomi balé ba na nzambe mon côté donc moko ko influencer moninga mingi mabeza la toujours une influence sur le colon malamu yango moni makomi ezoloba sortez du milieu de Bible ezoloba na biso bandeko botanga 2 Corinthiens je crois na chapitre 7 Bolimbisa boko bana on a fin à 6e boko tient à chapitre 7 makomi ezoloba y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Rapport exaté. Il n'y a rien de commun. Bible bakisi. Qu'y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou encore entre les fidèles et l'infidèle? Mosusu na tangeli na pesine de gomoro aza pe évangéliste. Passage oyo. Tozaki na débat par rapport à concert à Fali. Biye pona ye, eza problème était de concert wana tout ça on appelle ces passages pour un infidèle au baolo beleza infidélité ya libala ya mwasi na mobali bande konanga to na problème serré na bato bazoko tanga Bible na bato ba ya Bible actuellement bref to kangi parenthèse ici l'infidèle et les fidèles dont on parle baolo bela mwana na nzambe na mwana na nzambe de OK so tangi passage wana bande ko Bible zolo bana biso lumière na ténèbres
et qu'on vend de sika mon côté. Yango moni au commencement Dieu après avoir créé les cieux et la terre, akabo la ténèbre na lumière. Bible zoloba, il sépara les ténèbres d'avec la lumière parce que ténèbres na lumière et qu'on vend de sika mon côté. Awa ezate que bato baza contre ba païen, to contre ba fali, n'expliquez bien. Le fait que je sois chrétienne ne me fait pas ennemi à Fali Poupa. Si on a écouté na Fali Nanzela na opé sembote, c'est mon vieux. Bonjour vieux. Ah oui. Mais toi ba mastate. Toko vana tengane tozo solo la tozo partager tozo lia tozo beta la maboko. Malheureusement c'est ce que nous voyons. Pourquoi? Parce que ma base a touché une influence sur le Coran malamu. Et on a passé rebelle. Tobi prophète Joël Francis Azar camarade ya Fali Poupa. Tobi sœur Marie Misamu azala vraiment c'est ba païen. Un peu à son âme, tout le bango kabongo parce que ça mon message non. Ah vraiment ça va pas un toé bien ça ça va kofi ba jibé. Sikoyo, et ça la langage mo bazana habitude à roloba. Prophète Joël aloba ngo Marie Misama bana oloba ngo. Soki toboyi batuwana ba obongo la mitema ndene. Siko mutuna na ngezali. Banda bokoma ko zala na batongo na déjà bongo la motema. Bomoni place ngambo ezali. Parce que ba pesa exemple à Yesu. Bapesa exemple à Yesu. Or, so ozongi na Bible, au mona ke batu nyonso ya mabe ba poussa na pembe na Yesu ba bongwana. Moi si ya adultère, aya komi boire na makolo ya Yesu. Comment elle s'appelle? Marie. Marie a prostituée. Aya komi boire na makolo ya Yesu se repentant. Azwa parfait na ya chère bana osela kindumba. Talara parfait ntunga. Moi ça ba konditi. De tu pousse na pembe na Fati oka non, je suis à côté d'une femme de valeur pour solo parfum parce que Bible zoloba parfum albatra wana ezaki na valeur ya 200 deniers. 200 deniers selon ba commentateur ba estimaka prix nango ezaki salaire ya travailleur ya une année. Donc parfum wana na ebité lelo oyo nsoto ebito chango na prix ya poto, hein? Tout on a pris à poto salarié à Zouaka à peu près plus ou moins parce que ça n'a pas besoin plus c'est à peine à besoin moins bon ça la moquer mais un mouton travailler moins normal à peu près surtout 1200 livres sterling dans mois ce qu'on bobeti 1200 livres sterling dans année et bimselabino combien et bimselabino dans les 14 000 et quelques ou encore plus ou moins 15 000 livres ce qu'on prie à parfum moi, si on se repentant, donc à se brisa, à mitika, à mi buaka na makolo nzambe, à moni que non a salité vie o yangote. Si ko bino beaucoup mi c'est l'arabiso ke, batouana il faut ko fréquenter bango po baya epana biso. Depuis bo banda ko fréquenter bango combien ba bongo la motema. Bo tangela nga kombo musicien mo boyebi na Congo ya munene. To paye moko asala kombo ya muto mabe asala babiyoma azaki master ya ba pasteur to ya ba chantre chrétien bongo la motema aya a témoigner lobi ke ngaso na bongoli bongwani milelo et à grâce à Marie Misamu to eza grâce à Joël Francis to mate na yo kaka ya bango azate de ce qui veut dire vous êtes vraiment dans l'erreur bane obolimbisa ngai na oloba marambo yo na olokota na nzela te la Bible Paul Lazare strict kutu kolekanga ake plus loin alobi boy na livre Corinthiens 1 Corinthiens alobi mutu oyo ami benga frère mais a vivre na désordre mutu ami benga frère mais a vivre na désordre bo pia mbote te oyebi penda que frère wana na loba lingala moi bien te na lingala moi bien te na se réserver boyebi penza frère wana ko aza mobeti à gare doit bimara na ba sœur mes frères parce que bato bon bazali pasteur wana soit disant mais mutumbi munene neti muto sacerdoce to sala l'émission Israël ce qui konde Paul aloba bato ndenge wana okuta nde na nzela kopia ye mbote te apôtre Paul ngate abi kopesa mbote te païen aza âme oyo efo ebika nzambe ana besoin nzambe ana posa na ye intercéder mpo na ye Fali Poupa bondela mpo na ye bokutani na nzela bonjour mon frère bonjour mon vieux parce que aza congolais andeko na nga congolais bonjour
Mais cela ne fait pas de moi son ami. Mais ya mawana pas ces lelo bato na nzambe soi-disant bakoma ba camarade ya ba païen. Et ce qui fait très mal, trop même. Et place au monde a penza que nkoko so ezali so botali ebele bana ba témoignage ya bien te botali ba vina baona ba marambo ba kosala ba scandale na ba réseaux sociaux et aka mamingi ezaka passe l'église un très sérieux problème. Les amis, je ne dis pas ça parce que moi je suis parfaite. Nul n'est parfaite. La Bible dit nous branchons cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Na mutu na ko beta libaku hein. Ah oui, na mutu na ko sumuka na maloba na ngai, na mutu na ko pe ko kweya ezalaka. Mais moi na nzamba demera na lisumu te. Moi na nzambe so abeti libaku faut se ressaisir abima na mabe. OK? Ya mawana ya pas ces que toi na bato o lelo oyo. Lelo scandale lobi kuna scandale et baza l'aise baza happy na vie wana il s'en fout bolo etali bangote bako crucifier Christ pour la deuxième encore une fois de plus na ekulusu et bato ba censé ya koya vers nzambe bato ngo wana nde bato ba okangela bango ba porte parce que tango tali nga tu bobenga nga païen na sala maambo te bon siko bato na bino wana. Après, on a ressemblé à l'église, on n'a jamais regardé. Vous comprenez, par exemple. Donc, pour la chité nanga, pour la bandeko oyo, bazoko loba, par rapport à la relation, il y a ba chrétien, il y a ba pasteur, il y a ba chantre chrétien, na ba païen, ba musicien païen, oto yebi to monara, to yebi to yoka na ba sango, bato ba kisi, bato akosi mamakila, bato ba bomara bato e consort. Na loba boye, quand on a uti ko loba wa. Les phares aux la chrétien et salinga ennemi à païen te les phares aux la païen aux ennemis à chrétien te. Mais cela ne fait pas de nous des amis non plus. La Bible interdit. Pourquoi? Simplement parce que ma bé influence à malam. OK? Nzamba lingine ba ne ba bebate. Yango moni Bible zoloba. Rapport exalté pe kozala kate na lumière na ténèbres. Pourquoi lumière? Pourquoi ténèbres? Christ a la lumière. Et mutunyo so na Jésus te ngai te bandeko bo finga ngate za Bible mutunyo so na Yesu te selon la Bible azana ténèbres ana molili maître na ye voisin donc Yesu te nzambe te pour s'identifier pour comme la lumière faut s'identifier na Christ de fond de mela Yesu donc nzamba lingine ba ne ba bebate alingine ba na ne ba oya kufela moni la pasi bazonga na libebi te yango moni rapport e cause ala te. Pour que nous tanga passage on appelle ça 2 Corinthiens. Banda on a ba quota suka ya ba 6 wana et puis quota na on a 7 à partir de la fin à 6e et pour banda on va partir à 2 Corinthiens pardon 7 wana tanga au mona mamona oloba na yo makome ezotuna. Qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial, entre la lumière et les ténèbres, l'infidèle et les fidèles, la justice et l'iniquité? Il n'y a pas de rapport. Batunyo so baebi que ces gens-là servent les diables en âme et conscience. Batunyo so baebi que ces gens-là sont bato bakisi ya makasi, bato mabe. Donc na koko za la mina bangote. Toko solo la toko pesa na mbote parce que à cause appelle on a to botamine li bongo moko ezalaka. Nga na bongo la motema ya bongo na te eza ebele. Eza ebele. Eza ebele. Toko pesa na mbote. Toko solo la mais toi ba master te. Toko partager te. Malheureusement, c'est le contraire ya auto mona lelo. Et na langage o baloba ke baroya epa na biso ndenge nini soto approcher bango te combien na tuni bino nani yango si bomona bongo la motema ke nga so na bongo ni c'est grâce à prophète Joël Francis to ya frère Mike Alamba et to ya Moïse Mbiye Moïse Kout na mona na ngaza na ba master na te na côté l'été na lobité ke ya parfait to na mabete na lobi kaka parce que ezala ba auto yebi baza ba master ya batuana prophète Joël a bomba bango te frère Mike a bomba bango te il y a pas longtemps vidéo moi Mike Alamba et ça là qui scandale même pas une année Kofi ayaki na esika répétition na ba yambani makasi bato balobi bomoni ba païen par exemple babilo oneti ba bongo et pourtant Kofi un blasphémateur comme pas possible so boki banzema Kofi avant to bon la mitema to ka pe banze boana Kofi c'est un blasphémateur oyo bande konanga na banze bona ya osakana te Kofi Olomide ennemi de l'église. Na landa interview mususu Kofi alobi eloko nini yango église esalaka na Congo
de pasteur là basala elo ni amalonga do pona ye eza nesika te ba église on eza ko ba biloko moko par exemple parce que une telle personne vient na yo so tuni kofi a webiso mai kalamba e pire petit na ngai na lande émission ne moko période ma ambazawadi asilika kutu alobi mais pourquoi il faut filmer yo ana mutu na chambre pourquoi il faut filmer tu vois que azoko compatir na Mike pourquoi parce que petit na ye dépasse ngambo ezali problème ezande siko wana comment bino bo ba petit ya ba occultiste ya ba sataniste ya bato mo ba ibi ba ona ba vie mabe mais bino bo ba to nzambe so kuto ezalaki bato ngo ba bongwana ka to comprendre ah te botika avec l'état ba bongwana bo monaka te songola bongwana ka parce qu'azalaka proche à Mike parce qu'azalaka proche à Joël parce qu'azalaka proche à Marie Misamu bo monata bongwana mais ata moko na bango atikala ko bongola motema te ata moko na bango te bazalaka ndengwana na bakisi na bango na ba mamu na bango wana nde bakufaka bakendaka nde ya pasi yango wana donc kozala chrétien esalinga ennemi ya bapayen te tokopesa na mbote mais tokoza bamasa te nga te bible moto ezoloba ya liboso ya koretenir yango wana et pourquoi parce que mabe influence en malamu donc mpona beba te il faut na s'abstenir donc oto omona oyoyo eza makambo ya malamu te la bible est contre ça ko s'afficher na ba selfie boye avec des païens bamasa na bino et mutu musuku to ebisinga mère tala tentira ya frère Mike ezo changer to ebi a mutu mwindo makasi papa robongisa poso ya problème te mais na mamunyo so exagération des ala mabe moi ma futa bien eza na problème te mais tant au komi que longi ko mo changer komi neti bota prophète Denis c'est par exemple donc wana ko ma mususu bandeko tant na lobi na bino ke mabe influence a likolo malamu bota lelo Denis azapi bota lelo Denis bref ya muketo zaki nango ya koloba yango wana certainement na éclaircir naza clair par rapport à ce sujet je crois naza vraiment clair chrétien rosa masa ba païente non seulement ça na bana koloba ne na lobi chrétien rosa masa païente pourquoi pour mabe influence en malamu akoyi pe ko se retrouver akoti pe na kati ya bopagano moto abungi pe nzela yango mieux vaut prévenir que guérir par mesure de prudence il faut s'abstenir et c'est la Bible même qui le dit dotoroza bamasa te babiloko to komona oyo en tout cas bibliquement parlant c'est condamnable oui c'est condamnable tokopesa na mbote to binemi te tokosolola parce que to apena bandeko to toza na bango mabota moko babongola mitema te biso to bongwana ba binemi na biso te to sololaka kosolola na kozala bamasa c'est des choses différentes donc ya mutu ya ofobo retenir en émission oyo ya ngoyo donc oto mona wana en tout cas kozala honnête et ya mama robetela maboko te za mama malamu te bibliquement parlant parce que les mondains même disent et un adage français c'est lobaka dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es donc tant ba mona Mike na fali pupa bato ba yebi fali pupa na misala ina mamuna ya mabe ba mona mbala moko Mike pe anakata makambo ta bato ba mona Kofi Olomide ba mona Mike pe anakata makambo bomoni place ngambo ezali voilà certainement naza clair donc c'est un peu ça ya muketo koko loba to lobi te ke awa ba chrétien ba sumu kakate to ba beta mabaku te on n'est pas parfait la Bible est même claire en disant que to broncha kapé mais moi na nzamba demera na lisumu te différence entre moi na nzamba na mopagano yangwana moi na nzamba robeta libaku a se ressaisir à se repentir à continuer marche en faisant le bien mais par contre un païen vine yangwana eza lisumu alors là akosala ekobolelo akosala ngo lobi akosala ngo lobi kuna et aza très à l'aise na vie wana ça c'est pas Dieu donc soza mutu oyo tu vis comme ça oza na semence à bien te et tu dois te repentir soko mibenga mwana nzambe to milobela mwana nzambe mais ndenge oza wana tu vis dans le péché parce que ko commettre lisumu eza eloko mususu ko vivre na lisumu ya pe eloko mususu mutu akobeta libako ezali oyo akuyaki na ekobolelo nasali mabe na tresse molimo santo nzambe elembisanga et a continuer marche atiki mais mutu oyo amibenga mwana nzambe me vi na ye yango wana lelo ekobolobi kuna ekobo mituna soza vraiment na molimo mosanto et lisumu yaka ekobo te wana ezaka moko exemple tozwi
Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais bah vivarana, moïbi, na mafia, abengango cop. Ça, c'est pas Dieu. Répands-toi, mon ami. Tu n'as jamais connu le Seigneur. Ah oui. Tu n'as jamais connu le Seigneur. Répands-toi. Bimana chama Dieu contre ça. C'est ça, en fait, différence entre moi et Nzambe et moi et Nzambe. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser des suggestions. Allez-y. Bah, commentaire, beau comment. Et puis voilà. Moi, c'est la grande dame. Hein? Et ce Manuel Bosso, moi, le bonnet, moi, commentaire, et ça bien. Tout le monde aime la cima, des bonnes choses. Merci. Je vous aime. Au revoir. Bye.